Ma Mission TV, le miroir du monde. Mais Kassinga zane le mamoko na sepela kiti. Comment un chef de l'État à son rang qu'il n'est pas na kaka remise ya babis. En tout cas na sepela avec beaucoup de respect que j'ai en droit du chef de l'État, il faut tout souman mokonza mboka. Ezana biloko mususu te mokonzo ko yuko sala yango. Et il faut pas comme na vie à comprendre que on ne peut pas acheter les tout. On consomme un médicament, on consomme guérison. Et ça on ne peut pas en tant que mokonza mboka na ko sala ngote. Ezana compétence l'État qui ne connaît pas bisa ta yo moko. De konanga. On déplacer na moi. Il fallait tinda ko ta lukamba o ya soi-disant hauti ko longola. Asa monaki ministre kona et ko simbate. Pale pe o tsebiso ba embouteillage salemi au bloquer la circulation pour le loko ba tumsuba ko sala. Yo sala ka ba fatibe. Mokonza mboka iba loko moko tozana tangana. Kongo na minute tozana tangana te. Ndala zo ebisa loko moko akeba ko beta waniko. Akobeta waniko ne ti trompe. Ako risque sala ka manda moko. Papa waniko parti nanga union fait la force, regroupement nanga AFDC allié, tozali bongo bayi union sacrée de la nation. Nako lingada tika moi pumbulu to mbutu oyo confusion bande ko balingi batika na mito ba congolais boté fona ramasser yango d'une manière un peu claire. Une minute. OK. Ndeko Arma Mukulu aza union sacrée na ndeko nanga Danou Kefula que j'aime beaucoup. Totika ba discours populiste. Bayo kangai na lobby non. Le président de la République est le chef de l'exécutif. Bayo kanga bien. Le président le premier ministre est le chef du gouvernement. Le président est le chef de l'exécutif. Au sein de l'exécutif, il y a l'institution président de la République, il y a le gouvernement. Tous le gouvernement moko démissionnaire, OK? Et là, on a empêché mon kondiamboka à qu'on lancer pour l'intérêt à biso ba congolais. 320 bis. Ça, c'est la première fois en une fois. Mais le projet a c'est bandaki outo l'ancien président Joseph Kabila Kabange azala qui na pouvoir. Quand on y a accueilli, na cadre de continuité à service à l'État. Mokonza mboka ya sika auto pesi mbote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aye ko kokisa kaka ma onde ko na ya bandaki ya ko continuer parce que babisi to yebi kezali ba tambola kaere mon kopé ko kuma pe akala pe ko kufa na cadre que non ba maintenir kaka société on a pour que o satan na nini so mutu mususu ay successeur na yo pour a continuer loko da ma be o salaki ça veut dire o pesa mutu akoya lobi musala ya makasi. C'est pourquoi ce monde a le baraké il faut tous avoir l'habitude ya ko se contacter na o ya teleka ki lobby to jango loko la ba élément pour ça la été lobby o ekoya tout ça la malam mais tous doit quand comme le roi leçon et comme le roi bateau ya kalana comme bandoki et comme le roi yangonde comme référence non. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae.
Bote Nabino Bandeko Bozui Libaku ya Kolanda émission Nabino ya débat émission Nabino spécial Tokundola wapi to beta kamasolo na oyezali koleka na mboka na biso boyebi bino moko ete na mikolo oyo to kolobela ba bus ya Transco ba bus ya Transco boyebi ete ville Kinshasa isili kozwa plus de 300 bus pour na kosunga population to kobeta masolo na oyetali IGF makambebele zali kolobama na oyetali IGF bozali kolanda bino moko to koluka to yeba ya solo est-ce que azali kosala sala ndenge sengeli topé ezali kaka ba règlement de compte oyo ya azali ko sala na ba imboka tokobeta masolo na banani bandeko balandi tokobeta masolo na ba oyo ba mesana ko ya na plateau na biso na poko lelo toyambi mwana mboka Dano Kefula oyo azali journaliste indépendant boye malamu na plateau poko lelo mwana mboka Dano Kefula. Merci ndeko Flavien, merci na ba ko débattre nyonso to na bango. Je crois que bandeko ba mesana ko landa biso na mikili ya poto batuna ramendeko Dano l'équité dans la télé 50 c'est la biso nde to senga raté ba benga biso les amu ko na nga yango na yina pisipe ba baninga na yanga nyoso to zana bango ba baza ba mari na pisi bango déjà ba bonne fête d'abord bonne fête pour ma mari parce que ucho le canon Saint-Valentin dimanche les lots to za lundi matondo mingi mona mboka Dano Kefula na loboko toujours ya mobali to ambi mona mboka Jean-Patrick Musenga wazali secrétaire général il y a Adeko parti cher à Jonas Mukamba lelo déjà 90 ans il y a président Jonas Mukamba qui kozala célébrer et Jean-Patrick boy malamu en tant que secrétaire général il y a parti la bino bien qu'il a parti à Kala. Merci beaucoup pour l'invitation de Flavien. Adeko est parti au lelo totalisé 16 ans. 16 ans. Oui, 16 ans déjà. Et puis, Jonas Mukamba. Jonas Mukamba a longwa nangwende ya président. Simanaye, ba président 5 va se succéder. Adeko, c'est l'une des écoles, il y a démocratie na Katiamboko. Ça, je le dis sans crainte d'être contredit. Ba parti Misusu, Banda et Banda. Président Zalaka Kayewana chef coutumier mais na déco ba président ba défi là ba sala ba preuve na bango peut-être que 6e président et kozala Jean-Patrick. Félicitations toujours Zalaka parce que tolingi émergence wana voilà na extrême gauche bandeko balandi to yambi Arma Mukulu oyo azali moko ya CCU parti cher ya mona mboka la mère Mende Arma Mukulu. Bien que pas na président Zalaga yemoko na moni ba succession zate démocratie zate na parti ya la même Inde. Non, succession Zalaga parce que il y a Liboso d'abord quand il n'est pas président. Non, actuellement il n'est pas le président du parti. Pour votre information. Ah d'accord. Le président du parti c'est Omer Mouswanza que je salue d'ailleurs ici. Ah donc la démocratie ça pas na bino. Voilà et le secrétaire général c'est Dieu merci Mutombo. Général. Oui, ça viendra avec le temps, petit à petit. Junior Bakoké là. Bon, ça viendra, oui, comme Junior, il est secrétaire général. En face de moi, il y a aussi un CG. Donc, nous espérons que ça viendra. Effectivement, nous sommes en pleine lutte. Tozo bunda pona parti. Tozo bunda pona parti na yo. Voilà. Nuance c'est ça que nazo bunda pona Congo, mais tout en étant dans les partis politiques. Convention des Congolais. Vous avez qui na FCC Bokati ici na Union Sacrée pour na Congo. Pour na Liboumou. Pourquoi ça c'est introduction. Voilà bandeko balandi tosuki si na mona mboka junior bakokila totanga kombo na secrétaire général il y a Union fait la force boy malamu na plateau pourquoi lelo mona mboka. Matondo mingi elombe Flavien yambo penza na pesa bande konanga imbote na plateau na kotombela yo ba félicitations na ndenge ba otaki kopesa yo. Ah merci beaucoup. Diplôme de mérite oui. De mérite na mosala mon neno zo sala pona ba imboka. Merci. Et sala ki biso esengo. Tango ba imboka baza ko reconnaître ba travail bien fait ya ba congolais. Et puis ezali coalition ya ba ONG de lutte contre la corruption. Tolanda ki yango. Tolanda ki yango. Na Afrika na oya awa. Par reconnaître les Moussala Nazosala. En tout cas, une fois de plus, na kombo ya Union fait la force. Merci beaucoup. Parti politique Nabiso. Pena ngai secrétaire général. Pena mena yemei président Nabiso. Totombelio ba félicitations madame. Matondo mingi mona mboka. Voilà bandeko balandi. Nazana 4 invités. Na baki tokobeta masolo.
dossier à liboso bandeko balandi yamboto kota na moni beto banana ba dossier ba bus Transco pour 15 minutes ou bien 20 minutes 40 minutes et kala tout ce qui c'est na Italie IGF pour bato bazana elengi et loko bakola na nango pour lobi malamuka na débat ba bus Transco to moni yango na ville à Kinshasa ezali ki loko a rêve masolo ne bandaki depuis régime de Joseph Kabila ba la kabiso ba bus eko kokisama ntango ya mwana mboka Feti Sekedi et le bama qui moi mingi autour ma babus wana ba mso ba lobi ki babus wana ezali babus Joseph Kabila nda komandaki ba mso habité ezali continuité de pouvoir solo na makambo wana ka bino population de boyebi lelo to ki koloba ke na ko banda na junior ba kokela Félix Sekedi quand même c'est ça réussite pour naie lelo ko offrir na ba quinoa 300 bus et qu'on soulager quand même après qu'on si ça m'ambasso des moutons 300 plus de 300 donc 320 bus plus de 300 bus le Koloba et qu'on desservi quand même population quinoise c'est le peuple d'abord union sacrée en marche ou Toki Koloba ils ont récupération au comédien de Félix Sekedi Matan Domingue ndeko Flavien na malobo pesi biso yambo penza na répondre na motuna mo kitoko oyo ba kongole bazozela na nga un peu na éclaircir ndeko na moi bilinga bilingeleka ki na moi ba itande susu ambi nguma Kinshasa awa wape pai to mona ki bilile le kaki école moko to ngama na ndele na Équateur na territoire ya Ingende parce que ngai nazali originaire ya territoire ya Ingende voilà na yoki ndeko moko aleki moi politique ya lobby ezali lokuta que makambo wana ezali na Ingende te lokuta nga na confirmer école wana ezali na territoire ya Ingende na secteur ya Douali na village ya Bokokia. Oh. Voilà. École Willy Bakonga. Na village Bobakia plutôt. Village Bobakia. École wana ya Ndele. Oyo zo sala polémique. Ezali ya solo. Ezali bongo école Willy Bakonga. Ba siroma yango. Ndeko wana apesaki image wana na ndengeni. Ezali pona esala tolete, to sala polémique te. Pamba te territoire ya Ingende ezali territoire oyo zamba ezali mama ezali ya munene. Bande ko na biso ba exploitant forestier na lopoto bakenda kokata ba nzete kuna mais na place que ba reconnaître quand même autochtone moi valeur na bango ba tongela ngo ba ekola malamu moi ba ban yo mona wapi bozo kata ba nzete na mboka wana pe bato ya ba imboka wana bazangi ba ban ya kovandela eza normal c'est inconcevable yango ndeko asenge asala ki plaidoyer que bato ba exploitant forestier ba kanisaka pe tango bazo kata zamba kuna batongela pe ba imboka ba ban pote ba vanda et na oke sali tolé boy politique moko aleki ko tiate donc on confirme que moi je confirme cette école existe na territoire ya Ingende école wana kombo na yango école Willy Bakonga batiaka kombo ya Willy Bakonga mais na yebité ce qui ezali ya Willy Bakonga c'est ça la précision école, voilà école Willy Bakonga existe école existe bel et bien na territoire ya Ingende na village Bobakia. Voilà. Merci pour la parenthèse. Merci beaucoup. Na répondre la motuna na yo ndeko na ngai babus bakinoa. Tous à la sincère. Babus c'est qui commandé mais il a Transco ezali société ko créé depuis mwana mboka Joseph Kabila azalaki na pouvoir. Wana mutu moko ko beta tembe azate. Na cadre la continuité, tolingi des polémiques té ba congolais. Ngai nazali moto union sacrée. Nazali moto union sacrée de la nation. Parti nangai tous na regroupement affilié allié, tous na kati union sacrée de la nation. Mais ba projet abi se bandaki outo l'ancien président Joseph Kabila Kabange azalaki na pouvoir. Tango ya kei na cadre la continuité à service à l'état. Mokonzi mboka ya sika oto pesi mbote Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aye ko kokisa kaka ma onde ko na ya bandaki ya ko continuer parce que babi citoyen ki ezali ba tambola kaere mon kopé ko kuma pe akala pe ko kufa na cadre que non ba maintenir kaka société on pour que bana mboka bazala tout le monde desservi na ba transport au moni yango ne salaki que ba commander 320 bis je crois pour mon konzamboka to tombeli to féliciter une fois de plus na acte. Au moins une fois reconnaître que Bandaki depuis Joseph Kabila parce que j'ai l'impression que ah voilà au moins Boza quand même besoin d'ima quand même. Papa, l'honnêteté intellectuelle nous oblige de dire la vérité. C'est ça l'honnêteté. Est-ce que usage dango sikoyo est-ce que bato bakobatela ndenge esengeli to pe bakoboma yango ndenge toki parce que na yoka na Transco watika au moins une soixantaine et pourtant bazaka ba bus ebele ma pièce de rechange des alités ba biloko mususu ekufi ona ezozanga nango kaka lemso ba batterie donc on OK pour se renseigner on kana mawa. Mais babi c'est vanda. C'est là où pose problème. Est-ce que va oye 300 le côté la 50 était. Ngana yoki na bis moko balobi eza na 50 places. To kosenga na bato ba kosala na société on a ba receveur na ba chauffeur
va respecter nombre de personnel, soit passager, ou na kati. Imaginez-vous, ils ont 50 places. Bien, beaucoup de 90 personnes, 70 personnes. Et au Sénégal, et Koufa, to, il y a un autre Sénégal, oyo tozui chance ya kozwa bisi ya sika. Oye baki sami na lo ya kala ya transco, to bate la yango. Balobi 50 places, to respecter 50 places. Merci. Alors, et Koki, Jean-Patrick Moussenga, bus eye na Kinshasa, to moni plus de 300 bus. Bakino ba moni, ba salé ba ngona ba saut des moutons, na moni que non, na ba saut des moutons et puis na repère cette information mususu, na moni camion ya munene na charge. Oye memi ba conteneur ezo mata saut des moutons peut oya 24 bande konanga. Saut des moutons, camion bien surchargé, poids lourd. Ezo mata na ebité so ba saut des moutons na ba salé ngo pe ba usager ba poids lourd ba le kaka ou be ba déterminer biso makamezo le kanamboka na biso tozo ba yangote. Mais na mboka miso sous d'autres cieux et ça les marabongote. Ba nzela ba poids lourd ezali, ba nzela pe ba oye ba poids léger ezali. Mais on a mboka na biso en plein boulevard. Na moninga moko na miso zo mata. Alors, ba transco wane ye et kosunga ba population ndenge pe ba salé bango ba saut des moutons pour que ba passager ba leka ba bus leka transport comme elengi qui ça saison malam. Ndeko likambo saut de mouton na ba charge surcharge ya mituka olobeli yango. Na ke likambo ya ba bus. Oyebi moko ya prouesse ya gouvernement Tshibala. Ezalaki kozongisa Transco en circulation. Peut-être bato belé ba yebi yango te. Ngai natikala ko betela premier ministre Tshibala maboko te. Mais parmi makambo gouvernement ne sala e bunda pona Transco elimwati. Bato belé ba yebi likambo wana te. Transco ekomaki par terre. Babomaki Transco na bato bageraki yango. Mais gestion. Ezalaki ndenge to décriaka politique ya terre brûlée. Bandeko o bageraki Transco bageraka république na période ya ndeko Kabila balingaki terre brûlée. Ça veut dire tango biso tokokende bato batika la kolela biso. Yango wana basala ki tout pona koboma Transco. L'un des efforts ya gouvernement Tshibala ezalaki ya j'oublie encore le nom du ministre ya transport ya gouvernement Tshibala akenda partout Égypte, Angola et les pays africains oyo bazala na possibilité à kozwa ba pièce de rechange ya Mercedes. Pour bazwa ba pièce de rechange ba meka ko activer Transco. Et c'est ainsi bomonaki quelques bus oyo et tenir jusqu'à ce que l'eau oyo eye. Donc vous savez moi je n'ai jamais eu sentiment contre les individus. C'est le système que moi je décris. Les loyaux, bus et voilà. Par rapport, il y a besoin. Il y a Kinshasa. Est-ce que vous servez? Vous savez, Kinshasa, c'est 11 millions d'habitants. Avec 70% de la population active. Environ 7 millions. Au bassin en circulation. Et 7 millions, chaque jour, il y a un mouvement de déplacement. 320 bus. Et kokende ndambu na ex banduni donc Kikwit ndambu bakotinda na Kikwit ndambu yotikala na Kinshasa 320 bus. Ce n'est pas vraiment qu'on résoudre le problème, mais vraiment c'est un pas vers la solution du problème. Problème ezali ndenge ndeko na nga uti koloba utilisation. Batu oyo bageraka Transco tango liboso batikalaka na banyongo ya ba travailleurs. Au point que ba travailleurs bakomaka na balabala tout le temps pour la réclamer ba mbongo na ba paiement ezali. Les loyo on s'est posé des questions.
mbongo wana Transco ezalaki ko produire ezalaka ko kende wapi na place efuta bato bazalaki ko produire leloyo leloyo. Vous savez que moi je ne doute pas il y a capacité il y a congolais to ya kinois. Dans cette ville il y a de très bons mécaniciens. Dans cette ville il y a de très bons chauffeurs. Dans cette ville il y a des personnes vraiment formées pour réguler transport en commun. Bato wana bazali. Okay. Mais seulement bazo linga ko utiliser bato ba yebiti. Bazo linga ko utiliser banankasi ba ceci bandeko ya ba makangu ainsi de suite au détriment ya bato ba yebi bakoki ko servir mboka. Voilà. Donc pour cela Transco babiso eye moi je pense qu'on doit commencer par changer la tête, il y a Transco. Donc déjà Kende. Akende. Ah. Déjà c'est pédé. Babi c'est Moussa les bandits obi déjà. Voilà, Arma Mukulu. Quand même projet bandaki na Joseph Kabila et ko kisama nande ko Félix Tshisekedi bino bato Kabila. Bo gérer mabe bo bomi Transco, landi Jean-Patrick. Oui. Bo gérer mabe makasi na base ki natanga Félix Tshisekedi. Ata bo na union sacrée beaucoup changer mais bon la mitema. Bon ndeko merci pour na malobo pesingai. Ya liboso na ko féliciter na ndeko Jean-Patrick parce que mon apesi élément moko très distinctif pour na gouvernement Tshibala parce que yango moninga na façon na nga ya ko sala politique na linga mingi kotika la légaliste. Na linga raté ko sala débat ya ben individu. Na linga mi kotika na kati ya notion o etali mboka parce que tolobaka ke batu bakendaka ba institution etikala. C'est pourquoi on a toujours dit que nous avons besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Ça c'est d'abord de un. De deux, il y a la notion de la continuité de l'État. J'ignore alobi. Ça veut dire il faudrait tous mboka te loko eloko moko soko za na pouvoir, to soko za na mandat moko pona yo c'est fini. Il faut luka o mikoti sana kati makambu wana, o sali ba détournement, o bloquer makambu, o ibi, o bebisi, o lui apporter un plus na kati ya gestion na yo eroza na mandat. Jour okokende, soko za ba projet ya malamu, ba successeur na yo ba koya. Ba osa nini ba otombola yango ba faire continuer yango et puis et robot tambuma malamu mais ceux qui ont des choses qui na mandat au qui na kata gestion en choses publiques et ko gérer qui bien té o tchaki da ba subasma ya mabe gestion na ezala ki mabe o satan na nini so mutu mususu ay successeur na yo po a continuer loko da ya mabe o salaki ça veut dire o pesa mutu akoya lobi musala ya makasi. C'est pourquoi ce monde a le baraké. Il faut tous avoir l'habitude de se contacter dans Oya et les cas qui lobby. Tous gens ont le col là-bas élément pour ça là été lobby. Oya koya tout ça la malame. Tous doivent monter comme le roi leçon et comme le roi bateau ya kalamba comme bandoki et comme le roi yangonde comme référence. Non non. Ça veut dire il faut continuité de l'été ça là. Alors la continuité. Alors to ko retenir. Actuellement pour la makambu ya babis, d'abord je félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'il a sous leadership, malgré les projets datés déjà de longtemps, très longtemps les projets, depuis le gouvernement, mais c'est sous le leadership de son Excellence, le chef d'État, Félix Tshisekedi, donc ils ont l'Européen à encourager. Mais quand les mamans qu'on a séparé la quitter, comment un chef de l'État à son rang qui n'est pas na kaka remise ya babis en tout cas na sepe la avec beaucoup de respect que j'ai en droit du chef de l'État photo suma mkonzamboka les ministres là sectoriels il y a transport et voies de communication ça suffisait kaka hier aucun kozala wana na même bourgmestre c'était où Triomphal non bourgmestre c'est lingwa là où Gombe c'était à la gare centrale Kasavubu voilà Triomphal. Les bourgmestres de Kasavubu parce que Bakabana Lingwala. Baka Kozala wana. Ba inauguré possible. Ba inauguré possible. On l'a à Moussa. Il y a un azolo le chef de l'État même problème avec son cabinet. Le cabinet c'est pour conseiller les chefs.
Le cabinet, c'est pour apporter des éléments pour réorienter chef. Le cabinet, ça te dit même non. Les chefs de l'État sont rang, Faka Vanda a délégué comme ministre. On a représentant représentant sectoriel na kata il y a secteur où est tellement transport voie de communication la présidence na cabinet et ça il y a un collège oh ils a pour na makambwana ba ko ya wana a représenter puis ba sali remise wana ya babis et puis c'est fini Moussa le bandi na DG actuel DG wana ya Transco et puis Moussa le bandi na mais élément monsieur ya malamu na moni na kati wana eza création d'emploi. Au moins, il faut une initiative mingi et zarabo. Mais est-ce qu'on a une initiative gouvernementale? Il faut une initiative privée. Ah, qu'on a la privée. Et ça là. Non, c'est là. Information quand on a Mozoloba. L'initiative gouvernementale, ça peut information à l'endroit du chef de l'État. Et ça, on a partenaire au Bazoya, à Wawa, pour investir. Mais bon, c'est un pourcentage quand on est en cabinet. C'est ça. Donc, les conférences, c'est que à fond la mise sur place que ça n'a pas tout Bazo benga kabiso pour na koloba na biso. Toye to sali batur Bazo senga biso ba pourcentage au kina na bato na présidence. Bazo senga ba pourcentage nenga za itango kala. Donc ils ont les mis à investisseurs. Initiative ya malam. Sko mabe eze loko lobby. Ya moment nazo lobby la mine secteur privé. Il faudrait chef de l'État batala les loko wana et ça la pas priorité gouvernementale. C'est-à-dire gouvernement il faut qu'il y ait mine vers ma partenaire privé. Parce qu'il y a un monde entier mine ba monde se développant dans le secteur privé. Donc, dans le cas où on a un emploi au monde, pour tout ce total, gouvernement, les budgets d'abord, ils ont la création d'emploi et qu'il y a des gens alors, Moussou sur la carte, ils ont lutte contre le chômage. Parce que mon dit, bilingue, oyo, barozwa moussa na carte ya société wana Transco, ndenge ba BCE, ils ont déjà une bonne chose. Ils ont déjà avancé, misala. Mais si il faut sélection, ils ont la sélection moko, ya mutuya. Il fait dans la sélection oyo. Et ça, la sur base, il y a critérium, il y a crédibilité, il y a moralité, et puis il y a et loko tobengaka, et loko tobengaka ya ba valeur. Merci. Et loko tobengaka ya donc mutu il faut koka eloko yango pour Antoine. Voilà. Et ça la teke oske ozamona kasinayo, OK ozamona Jean-Patrick parti politique na bino. Jean-Patrick bino ne bozana na ministère wana. Merci. Tete bango tune be na kati pendant qu'il y a des jeunes aussi au batangi. Merci Armand. Quand même na ba critérium mwana ya osa pe na kati ya. Merci le comment. Dans nos kefula babus à Transco hier na banzi ke bana kitambo pe ba ko sepela ozamona kitambo. Na baka mwana mwa transport ko mwana mwa bien Vélodrome boulevard on le bato tunda katuna na bare changu pe ba ko landa biso ba ko sepela donc pona ko pe bana monga fula ba ko sepela quand même coup de chapeau na moni ki avancé ezali. Médecine de Conflavier, je crois qu'il y a un répondre à mon tour. On a limbi sanga muke. Et tout le cas on a été ndou ke bande ko bazala kana ba problème ba benga rabiso. To kota. Na lingina. Na lingio fungola parenthèse on entend to kota. Tango to kota. So bato bana ba problème tant to kota pour to lo ba problème ya ba population na IGF. Merci, je crois que de Conflavier et salinga y passi. Ndingi nazo kandiko nanga Armand na moins de 3 mois bongoli mutema. Comme koyebisa na bato basimbaka bible ke koyebaki vexe wana te na Matthieu et le barabo ya lo bango batangaka bible liboso c'est pour te dire qu'il komi kotombola na mokonzi mboka koleka bato babandaka inosali na bango bo inosali nga na benga ngosali faut pas kolinga kolobisanga makambo nga na lingi koloba tete oyebisi ngo lobi ba 320 bis je crois eloko moko to loba ndeko Flavie photo ibaka songo lesi bana soso bengombe na ndako bana bakolo bateke papa na biso lelo tole eza droit ya papa ko lesa bana droit ya biso ba congolais toko lo bateke toko polémique ko ma grave ko to banda ko sepela na babisi obike mboko to mama na sima blaka tina dibutele ki Congo tina na RDC lelo bato ba sepela na babisi mais na ebité mukolo projet ya bato ndeko Félix bato de pêche ko koma ebela mais na bato bangola libanda petit tozo ko batina ni vango sepela babisi mais ça passe. C'est pour te dire quand ndeko Flavie babisi oui on encourage mais c'est le Congo de Kodanu na ko sepela nango na ko sepela omoni babili photo ya sabande ko ba entre jolie et la beauté et grotesque tout temps on a classe quelque chose qui est joli qui est belle tout ça va couleur wana ba faut ba yebango pour pas comprendre babili ko makambo la zoloba ngai na ko sepela jamais na trois biso na bike eza devant mo ko zamboka eza biso pele ko na ina bisa ba population ba yebele ko poko continuité nde yango
bandeko baloba teke bato mosusu nakomoka na cité bayi baloba fati beto mpona 320 bis eza biloko ya fati beto te eza nde l'état congolais c'est pour te dire que ndenge fati lelo oyo nazoka makambo ya bateau de pêche na chemin de fer ye moto ayino abandi procédure wana soki ya longo ekokokisama eza ya kala me ya tiango ozokende nango parce que aza biloko oyo yakei bateau de pêche foto bango eza ya ye oyo azolinga kokende projet na ye soki mokolo wana ye aye kolongola moto oyo akoya na 2024 aloba pe teke ye moto asala yango fati déjà bandaki bato fo bayebake babisi oyo ezalaki na gouvernement oyo ebandeki kobloke oyo eblokaki fati oyo akabila asalaki eloko te ya mabe ebandaki na bango ekokisami na gouvernement kitoko bao balobaki ezalaki bloke ya kala gouvernement wana ya kala bapesi biloko na bango lelo mais ya malamu bazwi lelo non donc fabe patoseka tolo babosolo gouvernement ezalaki bloke bande kolingaka leta mui kongo ya mabe lelo bapesi biloko ya kitoko eloko mosuku na linga tolo babosolo ndeko arma alobi yango nazoyebisa mokonzi ya mboka pardon cette fois-ci luka ata na limete na idps bato babunda ya bavaler bazali nalobaka bapop ti lombo bato mosusu baza wana ebele baza na bavaler pesa bango baposte bien na présidence ndenge ndeko nanga ama uti koloba eza na biloko mosusu te mokonzi okoki kosala yango et faut bato bakoma na vie ya kocomprendre ke on ne peut pas acheter les tours okosomba médicament mokosomba guérison te eza na biloko mosusu on ne peut pas en tant que mokonzi ya mboka na kosala yango te eza na compétence na eta kende kone babisa ata yo moko ndeko na ngai atifala ntinda kuta ata elukamba oyo ya soi disant awuti kolongola asa amonaki ministre wana ekosimba te pale mpe otie biso embouteillage esalemi obloke na yo circulation mpo na eloko bato mosusu bakosalaka mo balo bafati be mokonzi ya mboka ayebaka eloko moko toza na ntango wana kongo na minute oyo toza na ntango wana te ndala azoyebisa eloko moko akeba akobeta waniko akobeta waniko neti trompe akoriske asalaka manda moko me manda moko ti soki biloko oyo azosala soki olieka asala makambo oyo peuple aza kozela peuple aza oyebi lelo en tant que journaliste Belgique apesi biso bacritérium mpo asoutenir biso so oyebi yango mpe information alobi ndeko Félix fa respecter constitution face à l'élection de 2023 azopema opesa lelo bacondition ngana akuti babelge bacomprendre ke mokonzi ya mboka soit disant entre guillemets parce que asolobi bakangi yo neti plus baviolaka bacondition parce que bamete na yo opesa mete ndeko na ngai mete junior bakokele mosala kokendaka na parquet kolandaka oui posolo bi vérité ba vérité oui tolo ba bosolo c'est pour te dire que non ezali ngana ko senga na mokonzi ya mboka pour citer ndeko kabila pas salaki ba valeur omoni ba valeur yango yo ke ko inaugurer pesa pe biso ba valeur ya malamu oyo ko sala ke non soki okei pe kongo sanini e bon intérêt na biso ezali kongo bonga mais naza ko bandela to mutu nyo sayi ko la kabalo bateke ndi bato balobako au travail tenga pe nazo continuer premier poste na makati za président mais oui luka ba conseiller malamu parce que kabila pas travailler na poste mote bino mi bale ba de dio ya ba héritier nde bozo bomambuko kabila za héritier yo pose héritier parce que n'informe na bino moko bokoko comme na personne bo comité ce qui est là kabila comment kana pona papa na ce qui est là yé pas comme na pona papa na pengala mitu ne lo moko pona chité moi na baba aza baba te mais moi na nyoka za nyoka makambo na zomona ndeko kisekela za kosala est-ce que atali vraiment moi na ya papa kisekedi ya solo na ba valeur oyo azaki nango o risque na zomona ndire ya zapenda moi na ya nini ya baba kwa moi na baba azaka baba te mais moi na nyoka za nyoka soka zapenda moi na kisekedi ya solo la ndaki ba valeur ya papa na babilo muso osala ngote merci ba ko inaugurer ba biso ya ko kende. Merci beaucoup. Voilà les interpellations. Merci. To commune na mona mboka junior ba kokela to côté deuxième sujet na biso. Même temps on répondit dans 3 minutes on a encore répondu mais to côté na deuxième sujet na biso ezali dossier tal IGF parce que bolanda ki bino moko banque mondiale a oteki kopé sa position na ye ya ko suspendre ko pesa misolo pour la gratuité en attendant IGF a pesa rapport batana ndeni okende mais azali favorable pour na continuer gratuité et puis que là c'est ban etuzo nga déjà ne bolanda ki donc bande ko balandi mais kuna makambo ezali belé kolongo na gratuité tuzali makambo belé IGF azali kolandela misolo bunga bukanga lozo à côté ozonga à côté mais impression IGF azali ko pesa na bi impression isa que a ko salande toki koloba aza plus qu'on s'intéresser na bateau yo basali na ndeko Kabila et pourtant il y a des dossiers pe bandeko banande ko Félix aza kolandela te ça c'est l'impression opinion sengi to me kambe ko analyser ensemble na bino dossier à IGF est-ce que IGF a ça nango par rapport à dossier belé na ba on évoqué te moi na mboka junior ba kokela aux 3 minutes. Merci beaucoup ndeko Flavien avant de répondre
je m'assume. Nazali Moko ya Bayi Union Sacrée de la Nation. Parti Nanga Union fait la force. Regroupement Nanga AFDC allié. Tozali Bongo Bayi Union Sacrée de la Nation. Nako Lingada Tika moi Pumbulu Tombutu Oyo confusion bande ko balingi batika na mito ba congolais boté fona ramasser yango d'une manière un peu claire. Une minute. OK. Ndeko Arma Mukulu aza Union Sacrée na ndeko Nanga Danou Kefula que j'aime beaucoup. Totika ba discours populiste. Bayo kangai na lobby, bayo na lobby boye, non. Le Mokozama fait pas déplacer la mouille. Le président de la République est le chef de l'exécutif. Bayo kanga bien. Le président le premier ministre est le chef du gouvernement, le président est le chef de l'exécutif. Au sein de l'exécutif, il y a l'institution président de la République, il y a le gouvernement. Tous le gouvernement moko démissionnaire, OK? Et là, on a empêché mon kondiamboka à qu'on lancer pour l'intérêt à biso congolais 320 bis. Ça c'est la première fois en une fois 320 bis dans mboka na biso. Et ça bala liboso. Et yaka ba 50, ba 90, ba 150, mais en un coup 320 bis, c'est la toute première fois. Je le dis en toute sincérité. Le chef de l'État, c'est un chef exécutif. Alors, aucun été. Alors, qu'on lance ma biste. Non, tu déranges, s'il te plaît. Tu déranges, non, laisse-moi parler. C'est cela que je comprends. Il y a des infiltrés au sein de l'Union Sacrée. Non. Sincèrement. Non. Comment on peut dire que non, le chef de l'État? Oui, nous sommes d'accord. Il fallait qu'il me condamne à lancer Yango. Bon, comme ces années, ils ont financé le trésor public. Et ça, ils ont contribuable congolais. Le président de la République, le chef de l'État, s'il te plaît, Bazali va démissionnaire. Non, non, ministre de Transport, Bazali démissionnaire. Ministre de Transport, Bazali soutenu, le gouvernement est déjà tombé. S'il te plaît, laisse-moi parler. Expédier les affaires courantes, Bazali limité dans ma décision. S'il te plaît, je suis juriste à bien placé. Yango Nazolo Babande ko bati ka discours populiste. Le chef de l'État, notre président de la République. Mon frère, moi ne pas la biso ba congolais. Le chef de l'État c'est mon ngamba ya ba congolais, mon sali ya ba congolais, mon mbu ya ba congolais, akei ko la kisa bango tala mbongo na bino mo pesa ki na someli bino babisi yango. Où est le mal? Tout est capable biloko wana bandiko na. Tout dans le sujet. IGF. Makambo IGF. Nayoki ndeko moko azalaki ministre ya kala mboka oyo asalaki conférence de presse semaine uti ko sila. A komi ko mon frère. Qui ne dit mot consent? IGF est kombo ya mutute. IGF le but que Flavien Roussaki et Danou Kefula, Arma Mukulu, Bino bozumongo ya l'état te. IGF na ba mission na ye. IGF ezali auditeur ya mbongo ya l'état. A auditer misolo ya l'état engebene conformément na mission ba pesa ki ye. IGF assilisi dans le par rapport à PCPA et qui des droits parce que c'est lui le magistrat suprême, c'est lui le père de la nation, le chef de l'État. Tant qu'on assilisi à PCPA dans la justice, conformément à la procédure ya bango ya IGF, ceux qui ont autant mis na kati ya makambo wana, il faut pas benga ba pesa makambo et talio. Et agitation est commis après 2 semaines conférence de presse, après une semaine jusqu'à ce que ça s'il te plaît mon frère. Ils ont dérangé, c'est un Congolais, c'est ministre. Pourquoi agitement ils ont dérangé jusqu'à ce que se permette que ça la prouesse oh tel ministre à salaka oh là 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 ngai na yebi ba incompétence dans le bango bien. Il y a muto ya ça qui va prouesse à l'obé que hier les lois ali DG d'entreprise moko FPI azalaki le meilleur ministre ya finance wapi na dénoncer na plateau na yo surfacturation ya bukanga ya mokengeli et uta na comité de gestion à FPI wana comité de gestion à FPI wana bazali à la base ya bauti ko sala projet kananga mbujima auto sepelaki pona lokumu ya mboka. Mais d'après 188 km. Basali Mikana va décaisser 302 millions 863 000 dollars. Ils allaient par étude faite. Quelle étude? C'est faux. C'est faux. Ils ont le kuta. Baso kosa. Qualité. Ils ont le kuta. Il y a béton. Naso yande konandai. Kaka bato wana ya sali bango publicité. Bango
bayaki na équipe na bango basinisaki bango ba contrat à durée déterminée na ba cabinet na bango parce que FPI a le commandé cabinet politique. Ça je vous le dis. Et ça la catégorie ya ba agent au bazwa salaire ndenge mosusu ba créer système moko bengango CTS. Comité on a CTS, bazan na salaire collé quand même ba directeur. Laissez-moi le temps mon candidat moko ya bango. Oui, je l'ai dit, bazan ba prime moko spécial. Collé quand même ba directeur. CTS précision. Nazo ba eloko nazo maîtriser. Batouana, pesi bango, bayaki na cabinet na bango, maman mikolo, mususu chargé ya passation au marché public, basé un contrat durée déterminé à 2 ans. Je suis juriste, bien beau, et puis qui ça m'était. 2 ans renouvelables une seule fois. Basala qui 4 ans. Janvier, mandat bango tout aussi là il y a 4 ans contre ici. Donc à l'issue pesi bango ba consultance. Yo mona wapi. Na FPI wana ba agent bazalité ba kosa la secrétaire ya DGA to na ba passation ba assistant les ba kosa la té kaka bango ba tikala wana pe bazozwa même traitement ne mazalaki comme cabinet politique yango tolobi batika ko zoba ba congolais. Alors IGF c'est quoi wana rôle les IGF rôle na ezali ko auditer ko inspecter mbongo ya l'état et to yeba que IGF ba inspecteur IGF ba sa na compétence ba OPJ donc akoki ko sambisa pe ko tina yango na ki de dans le parquet. Conformément à la mission. Mais est-ce que l'IGF a ça madame passe parce que comme quoi règlement de compte donc que ne mingi pas bateau au salina de Kokabila pendant que ça ba dossier aux bateaux de même na ba réseaux sociaux ba détournement mais bateau ba proche de conférence c'est que ça dit proche il y a président de la République kuna IGF kangi misu IGF azo sala musana yendenge longo bani pamba te lelo yo pona bilongi na ba secteur te pamba te lelo yo IGF azana mission d'audit na ye d'inspection na ye na FPI. Bazawana, basali plus de 2 mois, c'est déjà 2 mois. Tolingi ba étaler biso ba subvention parce que c'est inacceptable. Bato baza ko sala bango ba prouesse la télévision que baza ba bon gestionnaire. Depuis ba kota l'entreprise wana. Kaka ba subvention yango ko développer FPIT. Basali bazu ba avantage, bazu ba moment ya ko zo bambongo sur base na pesi Joseph Kabila Mbote na nouveau code minier. Ya signé ki yango. Nouveau code minier wana et ko quadrupler ba recette à FPI parce que ba minier ba banda ko futa TPI ezali la taxe pour la promotion de l'industrie. Ba minier ba komi ko futa lelo FPI par mois komi ko encaisser ba 11 millions de dollars. À l'époque, taxe on mani ko futa matin, recette ezalaki lancé ba 4 millions mais visibilité sur terrain ezalaki. Impact ba construction bâtiment baza ya sika wana. Ezali ancien comité ba tongaki yango. Bango depuis ba komi bazo 1 million par mois, aucune action sur terrain ezate. Ba tongi kaka Gerrit na venu bâtiment ya kala na venu Lukusa. Gerrit wana na 100 000 $. Et là, on Gerrit seulement. Kaka subvention na subvention. Merci. Batika ko vendre parce que il y a IGF Inspection Générale des Finances. Tout le monde en boka Patrick Jean-Patrick Moussenga même question. IGF les loyo et comme le cola instrument moko ba ko utiliser pour na ko régler compte. Ça c'est une opinion qui les souligne. Donc ils ont un bateau tout na ndeko flavé yamba bango tout na bango rôle IGF mais toi comment on dirait IGF azo ponane bilongi na ba catégorie bateau mais zo sunga bateau nyo sauté yo dali congolais dali quinois est-ce que zo landa opinion na ba cité ba kolanda na banda ko na bango omoni ndeko likambu ya IGF ndeko nanga oti kolobango na obakisa différence o ezali entre commissariat na inspection. Vous savez, une inspection, musala naye ezalité mabe monana. Akoma te. Une inspection ezali aussi kolandela et puis ko prévenir. Par rapport à un commissariat. Inspecteur général de finances ou inspection générale de finances, Moussala Naye ezali ko-inspecter kolandela mosolo à l'État. Voilà. Na Moussala yango esali. Voilà. Kolandela. Balandela kandenge nini? Balandela kateka kasoki mabe komite. Balandela quand même ceux qui m'avaient zaté pour prévenir m'avaient yati. OK. Donc bateau bazo mona acharnement na kanisi bazo mona bien te soit baibi makambo ngote. C'est normal. Et ça plus que normal.
inspection générale musala na ezali mbongo ebimi oui pona musala boye oui nakende nanu kotala est-ce que sali musala ngo ezate ko na yoki ke bayibi mbongo te musala inspection eza bongo te ezate ke na yoki ke bayibi mbongo na yokotala te mbongo ebimi pona musala boye na ke kotala soki musala ngo yo salema soki yo salema malamu curieusement na mboko oyo ebele leka musala esalemaka malamu te nazolinga ko rassurer ndeko nanga na droite na ngai ko démocratie vraiment ebotami na Congo abanga koloba te et surtout soki makambo o alingi koloba eza solo baninga na bandeko nanga mususu balangwa démocratie olie baloba makambo solo ndenge ndeko alingi aloba ya solo mais ozonga sima bango bazoloba ya lokuta. Ce qui fait que inspection générale de finances ndeko tozana yo na mboko yo banda mwakala depuis l'inspecteur général de finances Kazumba Luaula totikala koyoka nungu makelele autour de l'inspection générale net ndenge zalelo. Ça veut dire que ndeko Tshisekedi a lancé vision mususu ya démocratie. Mais démocratie, ce qui est allé soutenu na bagarre de foot, ils ont comme démocrature, ils ont comme laisser aller. C'est pour cela la justice élève une nation. Ce qui démocratie est encadré par la justice, toko kenda na libulu. Na yango mbongo l'État. Il faut ezala différent na mbongo libenga bato. Ndekwa uti obeta c'était na FPI. Toyebi que FPI est comme un club d'amis. Yo cause à l'entreprise. Entreprise na yo ceux qui ont na FPI ba pesa yo crédit pour otombola industrie na yo ba ko pesote. Mais bandeko o bazaka na majorité présidentielle o bazaka na FCC elo bango FCC bandeko wana soki bakei bamba mukulu ata azana projeté ba pesa mbongo donc sikoyo olingi biloko bongo inspection générale de finances a télémati te il faut télém kola ki sa bato bo pesa mbongo. Imaginez-vous, FPI est allé pour la promotion et l'industrie. Mais Moutouaki a eu un bongo pour son mandat. Industrie est à mais ça le matin au cas. Cassine et le FPI a l'andelat. Puisque Kolandela et FPI est à Kakate, Baïbi Mbongo. Té. Ozwaki Mbongo tel, oui. Pour na osala musala boyi, oui. Est-ce que ça l'y a? Ozongi Saki, Toboïté. Mais est-ce que Mbongo wana esali musala o ozoelaki yango? Ça aussi. Ekolanda batu nyos. Batu bakoloba wa bakolela bakoloba keza réclamé. Ça ce n'est pas le passé. Ça c'est l'actif. C'est pas le passif. Oh, Ndeko Flavien. Yo ke classe. Ti lelo bana na biso toboti basilisi ba classe. Yo lingi kaka biso neti ngai kalambingité na kozwa retraite puisque j'avance vers l'âge de la retraite. Il faut na créer yanga entreprise, yanga société. Nambongo ni. Nambongo salaire. Il faut na kende na FPI, ba pesi nga pe crédit na créer entreprise na fouti ba impôt. Mais soki ekomaki kaka eloko moko ya club d'amis. Ekomi club d'amis. OK. Pour son mandat qu'on a Bruxelles, ba PCO, au son mandat qu'on a Bruxelles, au bandit qu'on fout à impôt foncier qu'on a. Industrie et zawat. Merci. Donc, bolimbi sanga na ko le kalikambo ote, ndeko autu ko beta li solo, il y a école au eza l'Équateur. Équateur eza aussi province nanga mususu. Ah, peut-être batu ba ebité.
likambo wana ya école Willy Bakonga ezali école ya Willy Bakonga te po toyebi ke école ya Willy Bakonga ezali madame la Sévigné kombo na yango ya mwana tokoki kozwa exemple ya institut Kimbuta oyo ezali na sima ya centre kimbangiste eza école ya Kimbuta te bapesa nde kombo ya gouverneur Kimbuta. Voilà. Tata likambo école wana. Vous pouvez vous imaginer bana ya secteur wana bazo sala 8 km selon les témoignages que j'ai reçus. Pour bakende na secteur mususu ko kende kotanga bana miki. Mais bazo initiative ba créer école wana. Place ba okata banzete. Place bazol banzete botaka tableau ezate yekuto lobika likambo avant mais tableau ezate tokoki koloba keza école ndele eza problème te biso to mesana pe na ba école du genre africain tokoki kofanda na sanzete totangi mais tableau ezate place bazo sala banzete o ezo produire ba tableau nyoso monde tableau ezate nyoso wana enseignant wana baza payé te mais lokola ezali école ya Willy Bako école Willy Bakonga c'est que ça affiché déjà enseignant na bango sûrement que baza déjà répertorié pona nini mbongo ebimité pour ceux qui mbongo ebimakata enseignant bango moko balingaki bazwa bas organiser basala taba tableau nyoso wana tango inspection générale ya finance akoleka na EPST pona kokende kolandela likambo ya école Bakonga na ba école misusu batu pe balo bakeza acharnement. Merci beaucoup. Voilà Armand Monkolo IGF lelo ezolandela nde bino bato akala bino bato bozala kana ndeko kabi to pe ezali musala usali madame mais na monde lokoyo kina ngambo nyo sakela ngaje ko changer. Non, Flavien. Oyebi surtout mamba mboka il faut pas kolobara na binyo sakela langage ko changer pour boké na ngambo yo. Non, comme bozara bataka bila non non. Moi j'aime Flavien loko ana esa kwa. Non non, c'est là non. Tous en FCC mais tous soutenir vision ya chef d'état et union sacrée. Nous sommes en bon terme avec le camarade Joseph Kabila, on appelle Simbote. Mais n'a rappelé Kaka, n'a rappelé Kaka. Oui, on est en bon terme avec Joseph Kabila, on appelle Simbote. Si vous allez à Mamoli. L'ancien chef d'État, c'est là. À Sengeli, à la dignité, comme ancien chef d'État, Ndengemo pénal président Félix, joue à Robima, dignité constitutionnellement parlant. Et ça peut déjà prévu. Donc, ne parlons pas des individus. On a zolinga to me quand peu que dimension à individu. Mais non, mais oui, déjà, nous sommes en bon terme avec lui. Pourquoi on a un débat? Joseph Kabila, c'est un Congolais. Comme toi, Flavien, comme DG Jamaïca Samba, comme le président Félix Tshisekedi. Tu m'embrilles. Tu m'embrilles. Moi, je suis légaliste. J'étais parmi Bato Bandé déjà qu'on dénonçait. Mais je suis un décommandant. J'étais parmi les rares bateaux dans la carte FCC, mais lorsque nous avons un plateau télévision, nous avons dénoncé mes gestions. Mais nous avons toujours dans FCC, nous avons soutenir vision union sacrée, les lois des communes. Ça veut dire il faut que les canaux nous dimension, il y a un parti pris. Surtout ça politique, il faut tout ça politique pour Namboka. Inspection générale des finances. Ezali lo côté oyo euti na lola euti soki wapi soki na idiofa soki na bandundu eza institution na kata mboka na biso eza officiel eza ya l'état c'est-à-dire ezo sala musala te pona mutu mais ezo sala musala pona ekolo. Alors ngai pourquoi na komona mabeso ka inspection générale des finances eza na kata ba prérogative nango eza na pona ko surveiller ko veiller ko faire assurer ba trace ya ba ligne budgétaire nyoso. Depuis bandel nango ndenge mbongo ebimi na institution na sur l'état eza l'institution moko structure moko muke kaka ba créer d'appui ne loko moko mais soreze à l'état IGF azana pona kolanda ba trace mbongo ebimaki aza déjà saisi eke wapi esali nini te mosolo etikala ki wana eke wapi pona nini ezonga ki te na kati ba rubrique mususu
budgétaire ya mboka po ekende na makambo misusu ekouvrir. Pourquoi ekendaki nani azwaki? C'est ça. Mais IGF ekakosala baconstant na ye le parquet là ako déposer makambo na parquet, c'est alors le parquet va asseoir l'instruction pour akenda ye bande nini a condamner topé soyi mutu pe ababaye basambisi bamoni ke eza bongo te bakwa kité. En fait IGF eza kindoki te eza na pona mboka. Alors soki bamoni ke ndeko matata ande ko gérer mboka te le roi matata pona wa uti ko tonga soki université soyi mapone soyi wa il gérait le pays comme étant mutu azana katsa liboso institution balandele te. Pourquoi? De la même manière, tous les même la présidence de la République, il faut que IGF qui ne rolande la ndeni ba quadruple qui va salaire na bango ba prime de torai caméra lobaki et ça normal. To lobaki pe IGF pata la makambo ya structure à lutte contre corruption bambo webi maki to mona ba vidéo na kata ba banque. Il faut qu'il ba landela ngope. Ngana kama ki ndeko ngo ba kitaki bon na comprendre kité. Mutozo dirigeant. Nyonso wana to ba IGF asa musa. C'est de la même manière pe IGF il pata ma coronavirus. Mbongo bimaki banque mondiale chaki mbongo mosole bimaki. Oni sida chaki mbongo. Grande-Bretagne a chaki mbongo. Union européenne a chaki mbongo. Ndeko oya nani eteni a gérer mbongo ngo pe ndenye ni. Ba grève salamaki na mamba Covid-19 ba gens ba ndeko sala kuna ba grève ainsi de suite. Mbongo na kati enseignement au coton ndeko wili ba konga za. Il faut ba landela pe. Ngaba ndeko ba enseigner ba bengi ngai. Si le roba en imisu deuxième palier kota te me babi mbongo ebima. Ya ko roba onga ite ono ngaba za organe technique te ngana za ministre. Oh non c'est copé mais oui. Et c'est copé et vous les titulaires il y a ministère les anan. Et ça ministre il y a ndeko wili. De la même manière pe kuna na kati ya makambo to uti ko yoka pe susu ba keso ki lwa là-bas. Mais oui, il faut pas ça la musala bongo. Ils faisant pour jankou na zo encourager ba. Basa musana ba. Mais kasi soki est comme pour na ba compte rendre mais na ndeko komoko mais ngana mona compte rendre jusque là te pour na zo mona IGF azo sa musana ebi. Imagine a uti ko dénoncer même makamba FPI. Batu nyonso bazwa mosolo na FPI. Ba ki kozongisa mbongo. Bazé belé to ebi ba kombo na bango. Mon frère, moi j'ai une trentaine, naza la trentaine d'âge, naza na mwana, na bana, na mwasi, na ba famille. Yo kanisi ngande na we na posa mboke bongate. Donc biso quand ça politique pour mboke kendara et na libulu, biso to le ba TV to ça aventure. Non, il faut IGF ça musana, il faut tout encourager bango. Mais il faut pas renforcer bango sous. Il faut en réalité sur les plans, il y a motivation pour bafuta bango pe bien bato ba ça na IGF. Voilà. Pour ba pour ya na ba mbeba ya ba corruption te tentation. Ça veut dire IGF nazo festé ba ça musala. Merci. Et mais casser za musala deux poids deux mesures te. Côté nyonso bango ba komona ke. Merci Arma ozasi na malobadi. Mais c'est là ndeko zela pardon. Na mona ki bandeko ba lobi ndeko lobi. Oso lobi mingi papa. C'est là zela pardon. 30 secondes. Na ko senga pe pour ti lelo na comprendre pourquoi prestation à serment ya ba il y a un animateur et un cours de compte sans invité. Pourquoi bazo bloqué? Il faut ça là-bas. C'est-à-dire il faut qu'il y ait parallélisme, il faut ça entre IGF et la cour de compte. Cour de compte il faut et ça la paix moussala. Parce que IGF est commis dans moi ba débordement missus. Côté au cour de compte il faut qu'il y ait coaudité, au moins IGF a récupéré. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide juridictionnel dans l'exercice à cour de compte. Au cour de compte il faut pas réhabiliter, il faut azonga na musala na esengeli. Ce coup de compte azonga na musala na IGF article la mingi na musala ya constat, mais coup de compte au keneti na audit. C'est-à-dire créer poids et équilibre parce que ça ba institution mo ekenda ensemble. L'époque à Mobutu va ne fonctionner bon. C'est l'équipe en 1960, il ne fonctionne bon. Musée pas na idée ya ozonga ça bon. Malgré vous me la raté. Mais na comprendre pourquoi à l'époque il y a Ndeko Kabila Joseph et l'autre on est ça maraté. C'est pourquoi on a pour l'innovation. Merci beaucoup. Na inde kwa lobby c'est la de kwa lobby l'autre quoi pardon. Au Belgique a télé chef de l'état au lobby non, il faut élection ça en 2023 non. Belgique a droit à télé mboka na bisoté. Au moment yango pourquoi bino batu ba indo
bazomoni na noti. Merci. Il faut que boye loko wana. Merci. Biso na mboze. Ozazo maloba tete. Na mboka na biso ba problème. Na retiro maloba. Toza ba problème. Donc comme na suka na retiro maloba, Soki lelo même le Karma ça en 2023. Il faut ya ba noter mais biso. Merci. Ndeko Junior ndeko Arma bona maloba. Papa, on monopoliser maloba te. Bozana maloba te. Bozana maloba te. Belgique a eu ko pesa Belgique a vivana sima Congo. Bozana maloba te. Bozana maloba te. Abozaka bongo na intention Papa, ya intimider biso. Bozana maloba te. Non, on ne peut pas accepter ça. Moi je suis de la CC, toi pas souverainiste, toi pas nationaliste. Bozana maloba te. Ndeko danu maloba pa na mais attends Kabila peut tellement qui organiser l'élection. Hein, organiser l'élection. Il y a Félix Tshisekedi comment déranger bino batonyo ça. Ils ont dérangé tête. Oh, na lobby dans l'état. Ndeko Kabila ba ebisa ya sala l'élection à respecter. Il y a Ndeko Félix bobi ko bondi ko tela. Ndeko Félix ba ko tomboka. Ba proposition ba réforme. Le toza ba partenaire, c'est une bonne chose. Papa Danu, parce que biso meto kona ba réforme le président a commis l'élection ça. Bozana Ndeko Danu. Bozolia mili. Émission sili, otika Danu clôturer monsieur. Bozana maloba soute. Je crois que bato bazola dabiso ndako bazako mona. Soki ndeko armo za la maison ya émission. Zaba émission mubimba ubando sandola na Tshisekedi ezaka do ya CCI bende na mende parce que mais oui parce que natanga Kabila s'il te plaît Armand noté s'il te plaît Armand Danu attends mise au point Danu non ça n'a pas de sens vous avez monopole la parole Danu Armand s'il vous plaît mise au point. On a eu beaucoup de reproches dans l'émission Oyo, il y a Babiloko Oyo. Tant que vous avez Malouba, gardez vraiment. Attends, bah, citer au noté, parce que les gens ont battu dans l'émission pour éviter. S'il vous plaît, tout respectez. Dans nous, Loba. On ne veut pas non. Merci Ndeko Flavien. Je crois que ça ne va pas si on a eu ça va continuer. Vous travaillez pour l'intérêt à peuple. Parce que si vous travaillez pour l'intérêt à Bino, vous avez ça dans la binote et causons de la Bino. Oh, les lois de Bandeko Kabila, avant de continuer, je vais vous dire FPI. Atubara bamongo bana. Amende babati. On doit défendre mon. Ah, papa noté. Pourquoi quand tu parles le même de ce qui ne pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. Au Kozomaloba, mot de la fin au Kozomaloba. On noté. Ne monopolisez pas. Armand, s'il vous plaît. Ezalaki peuple oyo ngana ndeko jigio ndeto za toza mbone. Soto ke ba pesa biso ta miyo ba pesa biso. Non non pesa biso. Tika ba vanti ko prepare la biso. Kabangwana ndi kaka ndi basalaki na ndinga Kabila banandi bandozwa kaka ndi pe na ndinga fatisa pe ka bato bazwa kabangwana yango il faut encourager o mendi ko na ngai est-ce que ngana encourager mena nzo bisayo parti ko to bande ko dénoncer on trouve les mal est-ce que ko notete so zo dana bikite zo na téléphone ba noti parce que yo zo yo ko ka ko supporter te so baninga bazolo ça n'a pas de sens ndeko amoni makamna ina le balelo yo kaka ndi to likana ba itanduke franchement na le balikambo il y a une famille o babengai surtout bito encourager te mes amis bena ko encourager makambo chef d'état le état des droits na veni Kabalo libongo 237 Kabalo 237 awa na wina lingwala famille wana tala ba document na ngo bato bakantara oteka mikate te ba document ezali ya makambo tali ba passe ba le pas banda 33 ans après ba kolonga procès ezali kabo komisa biko Tshisekedi 33 ans 33 ans mukolo ndangu tuna mama kufa bala ba continuer état de droit comment ça la msa alobis o balobi état de droit c'est le bango état de droit na mbilinga tala bato bakei na premier degré balongi na deuxième degré balongi bakie fo babengana bato bazana kati ndako tikali ville bana baji le pango ba mais bato bazana kati babi pardon bakesi zo kokoti ba dossier tena IG inspection générale ayisi banga lobino il faut boter la dossier wana ce qui mamba bato wana basomba le pango na liboso bazali na raison bozong sabango mais comment ba kozana raison ndenge nini parce que tebi be que ce elo que kedi ana permettre junior yebi na pelle basi bakati kani akena premier degré balongi na deuxième degré balongi batindi bakeba ba bin sabona ndako bati général Kasonga ye ba iko lexem kande ba bi yo mto sinyaki na degré atala bibi ba na raison azongi ba bimisi ba mama na liboso na depuis na ndiko na taille ba ndiko Kabila balonga meba bimsete parce que azaki na batu na présidence ndiko Kabila ki ba moni kolwa ke tikale pa ndiko Félix état de ba va profiter nazolo ba mais lelo lisusu ndiko na ngati poto ba bosolo président ya cour d'appel président coup d'appel à dossier wana maman on a quelque saisi mais à quelque saisi au moment où bakata ki dossier wana na place ya président coup d'appel bako kata dossier na place aux amu konzo yebite dossier wana yo bakati na place yo pesi batona raison na coup d'appel mais yo lisu ba yeli yo susu
dossier olobi atala na dossier est-ce que ça mokonzi mboka état des droits état des droits voilà yango balobi bandeko babino ndeko dani tokumisi mokonzi mboka état des droits 33 ans mais eza nanu ya faire eza nanu balandela parce que ezali pièce puis pièce biso toyena ba pièce na biso bato pe basombi bayena ba pièce na bango mais pourquoi bango bazali kokota place bakei kokota ba dossier tie pas ba greffier partout bakei bakoti ba dossier biso pe tokoti ba dossier yango balobi mokonzi mboka tala nanu dossier le pango za wapi le pango za na beni kabalo numéro 237 il y a état des droits 33 ans après 33 ans après ba ofele ba récupérer mais pourquoi jamais ça kaka donc Félix c'est que l'état de droit n'a fongola miso malgré tout ça les ma miso sur l'autre terrain mais oui ndeko nanga alobi ba signé alobi ti lelo ndeko nanga bindeko dano tena bandi ko tanga place au maman na ke ko kocha place mo ba kocha ba dossier pas kocha ba dossier tala ba dossier PC en fait ça on met junior parce que maintenant la présidence pe junior au songa biso on dirait ça peut na département moko ya bakawo na habité ba créer eloko moko wana boy pour na kosunga ba tuna ba kamba justice je sais pas si yango pe madame non attaché par la présidence il y a pas de problème en fait moi si je comprends bien mon ami attends je vais te laisser la personne en tout cas ceux qui jugement ils allient na degré d'appel ils ont na service ils ont na greffe d'exécution bien sûr maza wana pona ko exécuter est-ce que ndenge ko zoloba greffe d'exécution ba ko exécuter jugement en faveur ya maman est-ce que bayaki ceux qui bayaki alors à quoi sert bon même il y a monde pour dénoncer ceux qui la police va ko interférer pour ça en sorte que non exécution ça le matin on a des mabé il faut qu'on dénonce yango mais je ne pense pas avec l'avènement état de droit la police a obligé il y a quoi exécuter côté bateau bassin la raison parce que grève d'exécution a pas ko exécuter jugement ils na force la police la ministre de merci pour bonne information s'il vous plaît la ministre de tozeli babou le pango tikali babana bazido le pango d'abord mais c'est que pas mamba bato basombaki babandele si ba dossier même place bango ba kontaki ba dossier bango babandele yonga mituni comment ko kata dikamona dossier moko babandele il y a un principe de droit qui dit celui qui achète mal paye double non alors c'est ça merci ndeko Flavien je pense pona ko citer na zuta mbelete na IGF mais na IGF na le belo IGF ngapo na ngapo citer ndeko ba IGF wana mkonda boko fatala ngobie c'est comme c'est le quoi na sala ngona faveur na yi mbongo ndio zozongila kaya baba ngonje na faveur na yi parce que l'état zo bénéficier ne le quoi na te obi pourquoi na zo le ba lelo c'est tout ça normal l'état de deux ali IGF ezali obi que ministère la santé n'était non il faut batale bi obi que basala ki pe caisse ya covid ya solidarité si lelo makambo alokaza ka mtaide pesa babeta yango kara oyebi bien mais oui bande ko pesa mo bandeko na tuni question wana na bandeko IGF bandeko na chargé communication là aux malobate porte parole à IGF na yambaki alobi ke IGF va sali musala tinda parquet mais parquet nazo mela etali ba IGF akanga ça aussi le parquet un éclaircissement s'il te plaît na soutenir élément de Flavia Pessi IGF a sali musala na il a rassemblé tous les éléments nécessaires s'il te plaît à remettre yango tozo senga ndeko nous pardon tozo senga la justice na lo mangu bafungola dossier ya bukanga mais c'est ça les gars problème justice ezalaki ya ndeko kabila lelo pe justice ko ndeko Félix soki makambo etali ya makambo ba ndeko Félix ya bato ya pouvoir ba na poste batala kango te soki eza pouvoir te lelo yo ekomi ba ndeko FCC bakomi otali la bango alors que il faut bazongisa nyonso parce que IGF wana oui pendant que IGF a ça déposé la parole IGF wana justice là voilà merci merci na Junior Bakokela merci na Armand Mokulu merci na bino batunyo so bozoki libaku ya kolanda biso matondo mingi vraiment to ebisi bino to sepeli mingi po ete bolandi bino mo tirer conclusion na otali IGF to retenir que IGF azo sala musala na ye mais en conséquence akende partout parce que senga sala musala partout o biso to retenir en conclusion et senga pe dans autres na ba rapport na ye na parquet apona bilongité so que zali bato ali pembe na ndeko Félix bakangi miso parquet afungola maboko asala musala nenga do sala na ba secteur nyoso voilà bandeko balandi bato biso babiki IGF makene na présidence kuna pe nungu ezali basala musala na bango mais ndeko wana ya communication ya IGF alobaki ete esengeli présidence nesenga na IGF o ya kuna IGF ekende bongo te donc voilà bandeko balandi tosuki awa tokutani lobby mardi na rediffusion lundi prochain na rendez-vous mosusu donc mokozamboka maboko makamuso ya maboko na yo tondo mingi
Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.